Non, bien, Julien. Sur les moi si, ok, moi, ça, c'est portugais. Là, tu peux sur le Angola, par exemple. Là, grand Angola. Sur la ligne, moi, c'est une déjà, c'est portugais. On continue tout ça, mais. Ah, ça, des éléments très dangereux. C'est les mamans très dangereux à Rosagalati. Maman, sur le papier, la zone Bissau. Pourquoi on peut t'habiller, tu n'as pas où tu as qu'on a la zone Bissau. Au moins, le balobaga, Nando, sur la Yabissio, on a maladie pour Ondima. Sur la zone Yabissio, on a où tu as qu'on a pour Ondima. La question qu'on peut questionner là. Où tu as la petite monde là. On s'appelle la Ruba, on a l'ingana, la tchaï, moi, sur le tout. Sur le tout. Regarde, il y a moi, vous trouvez bien le téléphone. Faut se faire là. Ça n'est donc, faut dire. Mago nazala l'air na yoka bango boye na kati ya train tozana bango. Wa bonde ya comme tout bien saoudi tout bien ça talier kaka bonga bi oyo les très dangereux. O démon oyo. Donc baza longo za awa la ministre tozolo baboye baza awa. Dilekele. Ba comportement là tozolo batongo tozana bango à sur terrain. L'homme prudent voit le mal de loin. Asa ya makolo. Lambango le rôle ya Congo ndenge zalaka. Bon, eza Congo. Il y a d'autres ba komoni bongo nyoko ba BBC. Yo beti 15 oli ara fufu ba lambi na loboko. Kasi na se ya makolo nde demande ko le fufu na sa makolo. Bana mibale belé balia ba fufu wana kala. Donc yozo bazala banda kuna bango bazomona. Banda ba vani na babasi na bango ba ko ko yaka semulu ka ko ba lambi na loboko. O ba lambi na sa makolo. Donc yozo moi si. Pas lamba ka funa sa makolo. Ah, yo pe souvent. Même on disait ko évolue. Monde évolue ndenge nini. Ko ko ça critique na biso pourquoi? C'est bon ngeza. C'est bon ngeza. Kolamba o mali fufu loboko. Na fufu ba lambi na sa makolo. Eza ndenge mususu. Fufu ba lambi na sa makolo. Eza na guma kasi. Oh, mais oui. Eza na guma kasi. Julien. Mais oui. Ah, na fufu so na sa makolo. O ba lambi na o ba beti na loboko eza na gumbi na makasi te. O sa makolo. O sa makolo nde eza na guma makasi. Julien, yo bi yo émission. Mama so la zo ebisa yo ndo ba basi. Fufu sa makolo. Fo ba lambi la mibala mo ba fu ya sa makolo. Azu na nzungu pe na lambi fufu silisi akiti na sa makolo abandi ko balusa pena esala ka moi bien. Et puis ça va moi mobali a petit à rolia. Baninga tango kokie papi que me tombe la vie papi que me tombe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yote. Ngai se Denis Kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yote? Tout ça baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazala moninga na yote. Papi Gene nazala moninga na yote. Papi Gene c'est opérateur de Jaffa pour faire le film. Papi Gene tolobe la vie. C'est moi la moninga nazala moninga na yote. Est-ce que nazala moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Na mastano. Na matano. Papi Gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yote. 4 rois, prêtre, Washington de leur pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite azalaka moninga na bisote. Ngai mon grosso. Na Napoli. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolobe la vie, tolobe la vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokele confirme. Tolobe la vie. Papi Gene.
nasalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Topesi bino mbote partout bokolanda biso lisusu boye à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment merci na bino nyonso, merci na bandeko oyo boza kobenga biso, merci na ba oyo surtout botiaka biso na ba prière. Voilà, programme na ngezali je crois week-end dans en Italie, dans na Napoli, hein, des Casma. Il y a des Casma. Donc il y a un aéroport on a déjà Patrice Moukoussoudo déjà. Donc vendredi dans la bini, Sougin Zambali, Inch'Allah, Washington, merci. Emile Bamba de Zurich, bon séjour à toi à Kinshasa. Nazomo na lisusu, Pichopa, tu as sauté du concours en Norvège. Merci également na président Victor Kapesa na Minik Wana Sanyo na Watro. Didier, merci. Jérémy Boma Canada, merci. Nazo Yambalelo encore pour Nabino. Julien Kelentjungi représenta il y a pas réfugié tout cela les sous émission ba te belé bazo benga comme ça mon yango comme le moi cure dans le salle fort pour ma camboza et belé le quoi tout vivre bon ma camboza ka bien ma camboza ba samakaka alors on a Julien tout mekano ko solo là voilà Julien bonjour ya bonjour Papi Gen Tolobe la vie bon ça va en tout cas Angola Nzambe pena Julien Kelentjungi en tout cas to pesi babonné na biso nyonso mbote makasi nega Papi Gen na lobby donc kutu mutu moko loba ki Papi Gen ezala loko l'épisode épisode 1 épisode 2 épisode 3 donc bato bakomi pena soki batali émission te donc atanga pe bato bazobenga nge belo mona kaka boye en tout cas émission na opena tokomi ko vendre lango donc ça veut dire c'est comme le rôle à théâtre de chez nous le rôle à groupe salon donc série pena nde tozalaka bala mike soki pena groupe salon au théâtre bandi oh il y a 21 donc bino so kimi mbangu so boyika nzembo oko luka nini boyika nzembo ngoto mona bino so kimba mbangu donc minute ndo vandi bona Papi Gen donc batu déjà la minute déjà ba se préparer ba kiti na bango basi na mibali lelo batu bakomi ko bima pe na etando ya na télévision je crois bakomi ko loba pe ba vie na bango donc epa nanga salinga plaisir makasi naza logo la fondateur oh monto aye ko loba la vérité quoi ça fait dire la vie na ye la vérité na tolobe la vie voilà kasi na ba moni Julien Kelentjungi représenté ba réfugié bimi lelo ba tebele ba komi ko bima pe na télévision a komi ko expliquer ba réalité o ya kuta na en tout cas pe sanga pe na sentiment makasi en plus ici c'est comme ko sala nga sentiment makasi na vie yo moko linga omi linga pe omi créer lelo na koma kotambola na nzela partout à représenter à réfugiés donc comme ko sala nga sentiment avant la moko fia bwaka nga to wera ngambo na misali kombo la ngai moko en tout cas sentiment pena makasi e ko sala ngai yango wana Papi Gen Tolobe la vie tout peut ça na babonner la biso be partager des donc émission la biso to kotanité Julien boni boulot échafaudage ça va en tout cas boulot échafaudage venez là très bien makasi Angola ça là bon ça va en tout cas Moussa l'échafaudage binande to lobaki ezala ki impolitesse moko donc il lokola koloka donc en tout cas et continue kaka deko to lobaka ki songi autorisé donc bana mibali bakoma lokola bana basi c'est grave donc ça veut dire bakoma ko pesa ba rapport à mabe pour ba patron pour ba linga bango kasi na encourager ka ba jeune et si ko zo la kwanga mi kitisa kaka po choisir te mutu so na vie oyo mutu mususu o ko senga pardon te na vie Ozo senge pardon kaka po parce que nini yene mdazo kumbe équipe wana yene mbapé ses responsabilités wana pour choisir parce que ce que le boss la moi qui t'éti boye rapport et pas patron bon rapport yo c'est musa le bapé ce rapport donc ça veut dire bapé ça ba rapport na nenga mabe kaka donc ça veut dire ezaka ka règlement musa la onenge zeila donc mutu musu cela bapé donc ça dit ba patron ba yoka na bango ba yoka na ba rapport wana so patron ba se confier na ba maître donc comme logo là ba monteur donc il biso logo là ba aide monteur ba maniti donc il patron pena 600%
akoki koyokota mosusu 30%. Est-ce que mosala yango parce que so tali bien moto azosala manutention asala misala makasi, mais est-ce que bato wana bazala na valeur? Bon, bato wana mpenza bazala na valeur mpena te. Bazala na valeur mpena te. Ozogezwa plateau. Donc bakotinda yo na journée ata 500 fois. Oza na choix te posala yango. Eza ba misala moko tobenga yango eza nano ebandela vie. Omoni moto na vie l'air obandi nano vie sika ta mosusu olanda etoko ta mosusu na kita titikwala na mbeta titikwala bongo te ba kita bandeli. Donc un jour nzamba kofungola okoma na divan okoma na mbetu. Donc mosala échafaudage la mosala moko eza yango nde mdefungola bato ba porte po bate belé na kata mboko basala yango. Ata ko changer un jour ata ko changer le musala kasi okoleka kaka na musala. Donc ça veut dire que ça musala moko 500% bato baleka mo ata ba 70%. 30% bakuba ba leka la misala mususu. Donc eza passage obligé. Donc mission nous leka ngo un jour lobi to ko changer la biso ba vie ngeze la kaka. Donc ça veut dire to loba bato yo bato sala musala échafaudage bazala ba sali comportement kasi chose ate bon. Voilà, Julien, tout le cannabis, tout le cannabis, na biso, il y a l'élo. La personne qui pas, il y a garçon capable, Dadi Moma, na Grenoble, na Grenoble, wana boiba, na garçon Mora Zarawana, lui il est capable. Dadi Moma, garçon capable, na Grenoble, pick-up. Voilà, donc, Nazana, Julien Kele Tsungi, représentant Montonayo. Voilà, alors Julien, affaire au Yobec, Bassi à Turquie. Basi fait basi bakenda na Turquie no sala kindumba kuna babili mibale bele babenga babino bana basi bele bana basi na bakenda na Turquie babimaka mwana eza bongote bon qui on peut la benga qui on tient ko voice. Mais oui, bon ils ont bon balanda émission très bien tolobaki basi nyon sauté tolobaki 600% tam sous 50 bakoki basalela kango 50 tam sous basalela ngote. Donc ça veut dire exactement tolobi 100% nyon so basalela ka kindumba tolobaki moitié o basaela ngo moitié basaela ngo te parce que ba mibali misusu bazo côté la basi na bango na regretter lango fort pour moi ça za lokola nyoka soka lekili kwa libanga izaka sans trace. Donc ça veut dire moi ça sali babozo bana on justement la Turquie là ko yila ota mususu mbata jimbota yilio polo bonta yilio mamokoto. Donc ça veut dire pas na yo ozo na sentiment kaka ya kozwa cadeau na kasi oyebite. Moi, c'est ce que nous sommes belango, bah parcours ni à l'équipe. Donc ça veut dire, il y a bien baza, il y a ma BNDP baza. Donc ça veut dire, il y a un toujours le banning voilà donc le bagi n'a même pas. Est-ce que tu as mis belle bombe lui boyo il s'abonne. T'as mis belle monsieur baza ba mbé baza ba yuma. Mais mi belle baza ba mbé. Ba misa baza ba mbé baza ba yuma donc moi c'est ça ça la maison mi belle monsieur baza na kata mboko moi ça ça la ba détournement justement donc mi belle monsieur baza na kata mboko moi ça ça la ba détournement justement à partir ya ndako bongo te la maison hein donc justement azo couvrir moi sinaï basé belé donc moi ça ça qui nous mal mais on couvrir azo couvrir moi azo couvrir ah mobile ndé na couvrir moi ça ça kasi yango la aussi on moli bazo benga bazo babasi na basa ela ngote neti basi na basa ela ngo mais c'est pas une belle barre ba Jean belle musu na moi ça ça qui ayebi na ye wana za lo mobile na ndako za lo love na ye tena bien mobile pena ayebi que moi si nini kasi wana zo lo bakasite na pesi terme moko boye eza lo ba benga ngo comme lo la moi ça do sala babozoba kasi alodi azala mobali ne ya sire donc ça veut dire ye mobali oyebi na yo mwasi no azala ba gender no kasi obomelaki ba moto basa belé ya ntina français basa belé basa belé na kati ya français aboy ba comportement mingi eza pe na mbula ba comportement na moi ça do sala bozoba kasi mobali azo bomela ye moto donc mobali azo tala part na ye basé belé kasi yango la kasi les problèmes yango la yango tozo biso ba garçon na boye ba bima na ba bozo ba wana papi ke mi salanga moko bazaki photographe à partir ya Angola depuis ba 2003 2004 comme il a Frank photo obia mi salanga minute auto kufa yo ezamboka te na okisomo basi ya Luanda basi ya Angola basi Angola bolukaka nini Petrangol en deuil vient à biso Frank photo akufi via kanga biso ba photo na bora malili kanga bana biso ba photo na bora malili
na okinjoto malili mwasi na eneli bakangi ya pleine magoda na wese na voisin bazo lala na mobala azalaki te azongi na butu era komi abi non mutu aza na ndako te nakena suba ebongo na ta peut-être mutu akozala akosomba eloko akota na wese boye neli na voisin en pleine magodaski Nelly Sorebe que via satisfaire yo te, il fallait pas papa a 3 enfants na yo boboti ba mi satu infidélité kaka na voisin oza taba malamu ozolia kaka matiti ya pembeni tala lelo makambo sale memi vie na kufa vie akufi pona mwasi na yebite mibala malamu bakuta na base mabe base malamu bakuta na mibala bapiki me finalement mboko eza ndenge nini vie Frank na minito aza na morgue akufi leo na tongo asala crise lobi na butu me condoléances Petra Ngola ndey ba vie na biso kala Nelly na ebite gwa mobamba voisin ezaki ndenge nini fa ko tika via vanda na ye via kanga kona mabe ya ndenge na ndenge alimbisaka bandeko na ngaso bolingo esimbi te tika eloko eleki tika ezate bolingo ebomaka soko lingi mutu mingi wani ko se soumettre na ba bêtise tu vas mourir pour rien lelo via perdre vie na ye pona mwasi nde bayemba love ebomaka via sali histoire angwa koti na histoire ya love ebomaka Nelly a okaboy na vie ki songi songo za ona peta ngoko luka siko mutu akozifutelo ndako kaka nde via linga bana ye Nelly eloko nini boye ya infidélité tina nebite tina na moi les pinières ba fille betoluka nini ne ba Kongo basi batula baze belé mena Angola a okomona kimpwaka bazwele ndako ba futa kombo sa ba fier mboka mo wena ba mongol ba koma ko confondre ba tout normal pe à ton âme vient na biso fosuku oh number 1 kota number 1 po da pasha bo malili sokola freshura donc Petra Ngola moi si na Nelly na kata Petra Ngola omoli bino ndenge bosalaka ba reportage ba misala na bino boye esenga ata mosusu justement olala na fête bongo te osilisa retard boto babengi baloué okanga ba photo eza normal manifestation si po ba misala nde eza ndenge wana boye ya nangola ateka na ye na kikolo te asala na ye pe musala mususu asalaka musala na ya ki photographe ni wana donc boko libana ne donc a vivre ka wana futaka ndako wana donc ça veut dire ye na tongo azane ya kolala bon ta kene studio ko sukula ba photo na ya parton justement ba 19h à 20h bote 21h l'air ba bari et ba bari le fumwa magala mouvement bandaka koti na ye na caméra na appareil photo na ye ato kangane ba photo ato sala musala na ye ti jusqu'à présent ba koto ta muso ba 1h 2h akoki kokata ato songa na indako lokola na ba bac série na biso ezaki ba Petra Ngola ba succès Petra Ngola ba miez tout ça na boye ezalaki mo ba bar moko ezalaki na moi ngwasuma lokola ba shipipa donc ça veut dire ato ça la copie na ye na kati ya Petra Ngola ndako veza peka na kati ya Petra Ngola donc akolongwa le 1h 2h akobeta nika makoloti na kati ya ndako sikoyo tawo euto komela ye akendaki reportage akendaki fête moko babekisaka ngokanga ba photo retourner là azozonga na ba 2h bon te ba 3h aye akoti na kati ya ndako aza na clé na ye tafungoli ndako akoti na kati ya ndako atala na kati ya chambre bo mwasi aza te abia bon mwasi aza te akeye wapi boye bon nakende nanu na douche nakende nanu kopise nanu bongo nayeba nanu suki mwasi ake air obo atiki bana na kati ya chambre boye ye aza te ake na douche bakende kokuta boye voisin donc visine nde tobengaka ko visine na pena azolala mwasi na ye na kati azopase na rapport na kati ya douche misala amoni ndenge wana boye ba agangi apike crise na minute nde tozoloba bo aza na casa morte donc aza na sac de mort akufaki Frank photo yango tozoloba ba comportement basa ngola la tozoloba basa ngola baza basa kobala te bato bazomona biso o te bolingi basi te bozofinga biso tala ba comportement ndenge wana olongoli molimo ya mutu vraiment lelo ndenge aza bongo Nelly yango
obebisi réputation na la robala Nelly na yebi très bien na la robala yo peu en plus bana wana mutaboko la ba papa na ba papa la bango lelo azate na la roboko la bana yo Nelly na la refutelo ndako na la rolesa yo ozomona kindumba za lango eloko moza loka kindoki olie muto zolela tanso muto la ende muta yedakao donc muto boko la kayo na bana refutelo ndako okamati okosala ba détournement justement dans la maison olongo na kati ndako no ke ti na kati talaka ba monta ke ndoko bimano ti na kati awesi donc c'est gabanda okala kasi ba comportement ya basa ngola bazana ngwala donc yango to tele mabona minute de tozolo babonwa la mai aza ya kokufa non bien Julien sur lui moi si OK moi ça ba portugais là tu peux sur Angola par exemple là grand Angola té sur la ligne moi si na vie de ça ba portugais on continue tout ça même aza de élément très dangereux aza élément très dangereux à kosaka la té mama solo papi te nazo yebisa pourquoi to kota butinga na uta kuna nazo yebisa ono obalo balobaka ngando soka yebisi yo ngolo za maladi pour ondima so ngana nazo yebisa ngam na uta kuna pourquoi zo ndima na te so comprendre question nga uta na petite monde nzela usepele na yo ba na lingana na chai moi solito so cheli toy oga ya moi utuma be telephone faut se fala yo sane do fotika mago nazala l'air na yo ka bango boye na kati ya train tozana bango wa bondi ya comme tout ben saoudi tout ben ça talier kaka boma bi oyo les très dangereux o démon oyo donc baza longo za awa la ministre tozolo babu baza awa ba comportement là tozolo batongo tozana bango a sur terrain toza awa tozana bango awa donc yango pe papi ke nazolo ba omoni ya malamu baza kasi ya mabe baza ebele donc imaginez papi gen yo mwana mobali ozo sala musala ya butu otengane la zabu na sala ya musala butu po efutaka kitoko mwana mobali okende sala butu po na bitini po na olukani bon so futa bien ate so futa bien yango so mona yango ba bêtise lelo mibale ebele bazo perdre basi na bango pour contrôle les até ozo so soin ndako na ote obeti 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans sala retour à bout ozo luka nini otonga na Afrique otonga na Afrique ndako moi ça mukolo ozo paralysé na ndako ngo pour kolala ngote donc to point misala butu ezali kasi ko sala ngo na biti moko tena sala ngo katamso pona inane pozo pe so ndako na papier gen kasi yo koma kaka otenga la préférence musala butu donc moi c'est dit que non contrat nos vies au ça par exemple 1 an pour un projet parce que si yo commission comme le la métier une année 2 ans 3 ans 4 ans na yebisi yo ba ko bimana moi sinon na kata ndako po moi si azalaka la posa ayo kata chaleur à mobile neta na butu mibale belé na kata France basi ba ko so chaleur na mona butu te Julien tangala si ba bona kango lisu te tapi que yo bien na kata mboko bo bis le nuit ça nini bis le nuit ouais ça dit siko yo na minute yo ke musala okoti na kata société okoti na kata société yo bo casser ce tombo la ba palette tout ça siko yo moi ça la na les mecs ne moko bo là yo kenda ki 19h moi ça yebe ozonga ti 5h to 6h soki mutu moko ye kokota na ndako na yo na ba 2h du matin pour bis le nuit ça yo mbali yo kuna na musala ko yeba ndeni pour bana biso pe ya France ya bo bazalaka trop salon te bazalaka trop na ba chambre na bango soki moi ça ko kakota mutu na kata chambre yo ko yeba ndeni yango zo mona papi gen ebele ya bana bazana kata mboko bo so bo sala ba test adem bana mususu ba ko bima ya mibalo wana te ce que je dis bien tout ce tout mon nom qui place ce que bato babala basi oyo ba uta Angola bazo mona makambo yo lobaka ata balobaka est-ce que bazo subir makambo yo lobaka te bazo mona lokola ngai na ye koteka disque et na ye koteka disque donc na ye kobimisa secret moko oyo ebatamaki mpe baloba yango mpe batapoto mpe baloba yango te yo ya mikolo bino bazokamata bazobimisa basekela poto pourquoi te tozoloba tozobimisa basekela poto te tozoloba bato bakoma mayele bato batika bozoba bato batika makambo ya babétise ezoleka na kati ya mboka obo imagine ngai na ye abo nasali 4 ans nakota na 2021 kasi na bimisi sekele moko ya monene ya ba réalité na kokuta ya basi na kati ya mboko basi baza salite pe bandako ebele ezala ba mpese
pe bandaki ebele ba toilette ebele eza salite kasi mibali na bango bavandi na bango ba 20 ans ba 30 ans bakokata kobimisa sekelo te onga la bimisi tozomona bazogarde basi na bango mpona nini azobanga basi moto bapesa bango mikanda bongo na salite wana akondima ne kaka ti akosala nini nanga kondimaki vala salite mibali ebele baza ndenge wana retour na ye bazoloba otenga na lemba langa déjà makambo baloba déjà tour na lemba donc tovandaka atika tovanda kaka bolingo eza nango lisusu te bolingo eza nango lisusu te papi kandi ngai bato babengi ngai 3 personnes à 4 personnes babengi nga moko abengi nga alobi en tout cas représente Julien en tout cas merci beaucoup pena acte osali na vie na nga na kobosana o te oza mena représentant ya ba réfugié pena parce que madame na ngai a changé mabi a changé nini abi mikolo yo momi na nga soki awuti musala modèle azotandela mbetu moi si nanga salaka musala ya femme de chambre kasi modèle azotandela mbetu leki na mbetu oyo azulaka mbongo na hotel ya salaka donc ça lui abongisi alobi akomi kotanda mbetu akomi kosala basise moko na drako asali na mutema dra kasi asali yango forme na mutema dra déjà mona donc ça dit moi ça mozongisa bolingo donc moi ça ndi kozongisa bolingo donc atandi mbetu kasi azui dra mosusu kasi asali yango forme mo lokola mutema abila nazoya kotala mbetu epesi nga na elengi ekomi kopesa nga na posa abi mwasi alalisaka susu nzumba fufu te donc soka lambi fufu na cuisine là la boue abi soka lambi fufu directement pas sukola nzungu akomi ne kobanga makambo soki kaka lambi yo na to banga na ngai makambo pas gilet soka moni boye ba ko teka ngai sous disque donc na to banga na ngai makambo et ça na plaisir à makasi mon pas changer bisa mo so abengi nga lobi mon frère nga la sali na moi si 20 ans moi ça tikala ta kosombelanga ta kalisonte kasi si je ya pas kopesa mbali kado abi si je yo lobaki ba contrôler ka mibali na bango ba sous-vêtement pe ba sombela mibali na bango ba sous-vêtement pembe abi moi si nanga ko selango moi si nanga sombelinga 10 asombelinga 10 sous-vêtement na 10 engli abi oteto boyi na biso ngambu pa gila lobaki mibali vrai mobile baye bakaye na sengla pembe na sous-vêtement pembe au moins c'est un plaisir moi ça ça ni na changer asombeli mobile na ye sous-vêtement ya pembe na ba sengla ya pembe et ça devient plaisir en kasi moko li so abengi ngali susu papi gagne miko ba obenga ba obenga nga trop ayi singa bi mon frère la sengla mo mi 5 ans de mariage na mona kaka moi c'est na ba kaleso ana kaka oh 5 ans. 5 ans. Moi ça kamera bakaleso ana kaka so za nango 15 yango ana kaka zalaka nango. Na baluka ba 15. Baluka la 15 la kasi. Moi ça libala ba ça les 5 ans. Abi kasi mikolo na moni moi si nanga banda tala ke mission na yo. Moi si nanga yi bakaleso nyonso kala wana alongola nga so bi bakaleso nyonso asika. Bakaleso pe na moi si. Abi so bi bakaleso nyonso asika. Bazaka azana ke azana bakaya ba ça les 5 ans. Kasi na 5 ans na boye a changé à caleçon te so ka nango 10 yango na kaka répéta so ka nango 15 yango kaka répéta kasi abi mikolo ya ko découvrir moi si na iba caleçon wana mona amona yango lisusu te donc moi ça changer ba caleçon na ba sou ba soutien mote ça linga plaisir makasi donc tozo finga bino ba mama te tozo linga ndebo changer papi que bien on la moment nenga na za boye mutu so abengi singa na ndako soka moni ngai kaka ta mususu na immeuble boko te na ndako étage moni ngai na zoya na faire okota nda akobongisa rapide pourquoi azobongisa rapide pourquoi sala yango te bandakala azobanga soki na ye akosala nini nakomema sango donc nga na nde nakomi elema moko très dangereux donc nakokela ndaka mutu te donc nde naza boye donc mutu soko obengisi nga mutu de apa se préparer de ya libela alobaka te na boyi na nga ngambo représenter baréfugie soki aye aye kokuta basalisali te aye kokuta bakiti sali te akosala nini akoteka nga 10 soki ekoki kosala nga déjà plaisir makasi donc nakomi utile na société donc nakomi moto nazo éduquer batou on nazo laksa batou nzela eza sentiment trop donc
yango tozoloba ndenge donc ça dit banzunga fufu il faut somta soki moi ça lambi fufu nzunga faut ko lam et kola la salité jamais na cuisine et koki kola la salité papi ken possible yango tozoloba base belé babungisi kiti na bango bokoko na bango yo bando ya poto déjà lia fufu balambi na nino na samakolo papi ken okomaka kolia fufu bakoma kobete loka na loboko 15 ans nyonso sali na mboko fufu oliaka babete la okaka na loboko kaka boske bomo balamba ndene fufu soki bakamati olingo lamba fufu balusi fufu kitia na sa makolo lamba ngo lokola ya Kongo ndenge ezalaka bo eza Kongo yango tozoloba komoni bongo nyoko babebisi yo beti 15 oliaka fufu balambi na loboko kasi na se ya makolo nde demande kolia fufu na sa makolo bana mibale ebele balia bafufu wana kala donc bazala bandako na bango bazomona banda bavandi na babasi na bango bakoma kolia kaka semulu kaka balambi na loboko oyo balambi na sa makolo donc yo sozi mwasi balambaka fu na sa makolo yo pe souvent mais monde disait ko évolue monde évolue ndenge nini tozobongisa kiti na biso pourquoi siko bongo ndesani kolamba omoni fufu loboko na fufu balambi na sa makolo eza ndenge mosusu fufu balambi na sa makolo eza na goût makasi mais oui eza na goût makasi Julien mais oui na fufu balambi na sa makolo oyo balambi na oyo babeti na loboko eza na goût mpena makasi te oyo sa makolo nde eza na goût ya makasi Julien yo ebile yo émission baso nazoyebisa yo ntozo babasi fufu sa makolo fo balambela mibali ya bafu oyo ya sa makolo asi pena nzungu pena lambi fufu asilisi akiti na sa makolo abandi kobalusa pena esalaka mwa bien epesaka mpe mwa mobali apeti ya kolia Julien on change quand même de décision là yo yani karaté pe zo bala pour comme on ça fait bon bientôt kala mingi te kasi na lobaki tina 2030 kasi na mon sosie bon muta bon kozwa eza moi dire kasi mutu na via rotika la boyeti via couple ça très bien makasi moi ça kozwa soin na yo moi ça ko aider yo makambebele tout ça boye comment la vérité so lingi Julien comment ne pas citer donc yopé so ça ba défaut ailleurs au sala tout ou changer azala nde propre nde ayeba kolata ayeba ko classer là-bas azala propre ko banda na mbetu tina nzoto tina wese tina cuisine tina salon tina balikon soka azala ba capacité wana et si en tout cas alongi nengai donc c'est que bato belé bo souffrir na bandako bato belé baza ko problème non donc ndako ne akuma yo ndako ne mozei bon bagenda ko vendre bagenda ko tellement na ba la Chanette pourquoi bon on na ba château rouge bon on na ba exotique ba tellement pourquoi toi ba enda si ba enda c'est grave ba enda donc ça veut dire que tu likambo ko tu ya ninyo yo ya ndaku to kolobela ngo susu ya trop te po oyo bazala mato ya koyoka bayoka oyo bazala mato ya koyoka donc ça veut dire va continuer ba comportement na bokasi et lorsque c'est petit ngai ba te belé ba changer ba te belé pena ba changer pena donc basi ba bengi en tout cas ba changer pe biso mibali poto yedaka basi na biso ezate soki ba lobi moi ça za chef ndaku yo kaka otikili nyonso misala nyonso na mwasi ezalaka voilà longo super on est très important ezalaka te donc moi mabele moza ndaku boye fo mosa uta musala ya kosali donc susu na minute wana boza no jingolo mwasi aketa musu ko lukelo lipa ako lukelo fufu ta na cuisine donc kota na cuisine sukola basani wana ba wese nyonso donc ba caro nyonso wana mwasi la zo ya nengo wana mwasi la zo ya ne sale sentiment ba na mutonga na zo bokola quand même on dit c'est mal laisser punda laisser donc azo sala musala so yo koti ki ba laisser punda kasi laisser punda laisser de moi ça zo laisser yo yo be kamata aider moi si ça laisse poser makasi ya wana kasi yo laisse poser makasi yo zo laisser yo poser makasi kasi yo pe laisser ye na musala pe o aider ye na makamanda eza loza jigolote ozala moza pena couple na bino mwasi na mbali bon to bengisa mwasi to mwasi abengisa yo poko yedanaka basi baza bawumbu te obi papi geni basi nzamba pesa bango makasi mwana Félix na bango donc italaka mwasi awuti abimi 5h azongi 17h
directement koti na cuisine bandi ko sukola basani abandi ko lamba alongo wana bandi ko kipe bana ko sukola bana alongo wana koti na chambre bongisi alongo wana komboli salon alongo wana akoti na douche sukoli na butu lisusu yo papa so landeli lisusu donc poto pesa abasi respect poto edaka bango bazaba mama na biso omoni mo siga salité ça aider mama mama peta mususu ongisema azata musu na musala boye mama desu pe otokisi mama kaya bupote pe na moto okalingi pe esala pe moi si obi basi pe balingaka pe boye journaux ba vandi pe boye moni papa ekotikeli moi plan lo revient exe mibale bele basala lo la samedi dimanche abi pe na moi ça dans la chambre ke na sali moi petit déjeuner na ye aye na plateau na ba maki ya kalingi okopiti moi si na obo ngai soki na comme donc ngai soki na comme marié avant ça na kana ba kosela ngo ah bon mais oui manangola to tokisa ba madeso to lamba pe to kalinga pe ba soso moi ça uti musala boye kokuta donc yo c'est moi sinon moi ça osepela makasi azipena mobali pena donc complet azu mobala complet boye un an azuna nous représentant na ba réfugié na azu mobala 1m90 dans isusu mutando de lix isusu oh yo mutando munde na musinge bati bamboka na biso bangeba bangidinga bakimpemba donc biso bana madimba nde donc biso toza ba pour ba koko na biso baza ba première batu baliana mundele bata liboso ndele la razo kota na kata Congo ayeba koto njisema ya baboma wana ba mwanda na mundele akokai kolia na babote amona ba salite makasi kasi l'air mundela yé na madimba ayeba kota bangeba na ekokuta bakoko na biso de bazaki bien civilisé déjà donc ba ekokuta bakoko na biso bazolia na balutu représentant donc il y a un moment na biso batandu tozala lolonde de makasi tozala fier makasi po eza ba descendre bakoko na biso tozala ka bata propre makasi donc nga pena na mutandu pena papa langa za mutandu musingeba mama ndaza muzombo musimakela ndi ah yo muzombo naza muzombo we mama biga ntumbu le prophète biga ntumbu umela biga ntumbu mutu ngai lieve mazeko ina bosa muna bosa ni national donc yo mosa ngolo ba yo mosa ngolo ba bon ya bien bazana bango ya mabende balekinde bili tala lokolo tala seconde ba bomeli biso ndeko Frank photo eza ba biloko moko boye olongoli molima moto pe basi on pe nyanto zo loba boye tozana bango awona kati wa justement ya Paris abo bazo sala be yoma ya makasi ya on a ebis na to courager bana mibali musala butu sala ngona na projet kolinga kosala musala butu te comme lokola osepeli kaka na yango 5 à 6 ans CDI na ngota ya libela yeba ngo bala mosusu bakobima na ndako na bakozala yango te voilà lui c'est Julien Kelentungi représentant parce que nous bosaka na Grèce hein dozaka na Turquie na Grèce hein ndongo ndeko mona ba fille akona c'est bon on a fille pour na yawa par exemple yé mo passer parce que pour est-ce que ceux qui c'est pas moi c'est moi si c'est l'esprit à bateau aux ana bongo baso ba uti Grèce donc basi nanu bayana nzela nanu na makolo nanu bazana ba esprit ya mabe nanu oh ba uta banzela ba Maroc ba Tunisie ba nino ba Turquie ba Grèce nyonso na ba yebo baza ba esprit ya mabe ya makasi moi c'est longwe Grèce bon ta longwe Turquie a commis Paris nzamba sungi a na vie exil ba pese 10 ans après ça yo mobile en tout cas bosana bosana mamba so pepe na zo bisao tala ko to moi si à partir ko ta za enregistrement na Angola nanu azana tamsu major azana na esprit na azana na katanda ka zo mona ba aventure yo zo sala yi kasi a manifester na mudi azo bomba ka na kesi ate ndenge za ga te mer na poste to déplacer to ya ta ba Turquie boye na yi na Turquie wana boye akomi Letina abaki seso aye Grèce akomi colonel alongwe Grèce aye siko na capitale ya Paris akomi général là akomi général wana nzamba sungiye na vie exil baba pesi 10 ans bala moko akomi reine oyo ya Angleterre akomi siko reine Queen yo siko mobali po dépendre pas na ye
Hier sur la minute sur la soirée bimiselo sikoyo makambeleka na 2005. Ote yo linga camarade nanga. Donc il a yazu mu Canada ni ko sala plan na déjà. Abidjo ninga zaboye ani okolanga trop. Bon comme la 2020 mais yazu ani okolanga trop. Alinga ko tu camarade nanga yi. Ah banda ko beta ngai. Ah Joso la mina pese makambo. Jo akokimanga a ozwate. Retour na eboye ate mère kasi na mona moment o ka to kotsa to sala taba recours pour parce que to ça qui procès mon côté yo boxe na ndenge no ngapela boxe na ndenge na ngana to régi kasi ndenge ngana yo to bota kasi na sauveter la sima mwana ando lobote nazana na tana na makambo wana te na do raisonner makambo na ngaboy na do kene bakuru na ngai ate makambo wana nazana on prena muté mon ba comportement bashona akopesa ote ato botisier aokendete aopesa oti basi on ba zebele awo yango soko moni mwasi pe na bo uti na ye o Turquie o Grèce o Chypre o Maroc o Tunisie boyene na kati ya capitale awa ya Paris mwasi wana abwakisi ngunda zwi 10 pesi yo mobali félicité mwasi wana baza mingi te donc c'est tout ba ke basi bazwa nzela makolo baza très dangereux baleki na vene ya serpent na nino mais oui baleki na serpent ya venant na poison on y cité quand même 600% ba rose attend sous 10 baza malamu 90 baza ba terrible talaka yeso de jude ya mukanda akomi ko sala calcul la famille na ata na tina na lisuta akomi ko sala calcul la famille na ba terrible akomi ko sala calcul la famille na abosani ba passo bino boleki na en plus biso mibali tozanga na mutema ya ko aider basi kasi bango bazala ka mutema na ko aider biso siko za nzela bo kutana mwasi moko boye yo ebi na hotel olinge maison na nzela makolo siko otimbela onde bon otimbela ka bona ba kozika nde do solula ka ko mutu nyoso la ka tolingana ka totuna ka yo ilanzilani yo vanda wapi même so ba ko kosonga la zona nga vieux ya ko kosa papi geni ba seto me bana surtout ya basi na biso ngola na terre mégale toujours sur so yo kikaka ba ya amaya mo ba terme mo ga mike o comprendre kaka oyo ba ya so bandika ko kaka ya ba mata zo lo ba français kasi ye ko zanga te okene kuna ya ozomona okoyebeka na ba symptôme kaka oyo mutu na biso donc bazala bango ya bien ya oui en tout cas terrible en tout cas tozo le bela pour justement na bande ko na biso mibali pe ba comportement bazo sala bazo pini na Maroc osakana na bâtisseur kuna ezali ka moko pe des bien pe na des activités c'est méchant dès to lobaka mwasi balingaka na terre faiblesse te to boyite bato muso bazo luka na mo ba relation moko sérieux alors bité na bete na tour na Tunisie na Maroc na tiki na kota pe mwasi na ngai to kipe ko sala biso na bo bazala bango kasi o bazo kenela ki motema mabe bazé belé na Maroc basé belé basé ba ko ngomela ba diaba mais oui na ba uto benga na ba bibi donc souffrance est qui ça les a été souffrance est et na Maroc donc ba komi komela ba masanga po la kaka na kuti po moi ko sala o temeza te Noël ticha yebisa biso no makambo yimto akuna kindumba ye akosakana te na Maroc ya roblaqué te ba jeune belé ko ya juli moi si appartement ya $600 a juillet boye ba vandi kaka ta mususu kaka 1 mois 2 mois na ndenga ko voyager otika la te otiki mwana bato na kati ya appartement louaki okimi tala ba comportement bato sala ezalaka te misusu nde tozoloba boye batiki na bana kuna na Maroc sikoyo na ba petit sœur on peut je comprends pas na do comprendre te muta wuti pe na poto France aye na Maroc okomi ko bimana ye sans on se protéger ozo bimana ye sec lelo atie ozebi Mobile wana oyebi adresse na yeke na France numéro de téléphone a changé ba changer ba numéro de téléphone bon ça les kenge ba changer na numéro de téléphone pas a changer le numéro de téléphone so moi si moi na wana oyo robota zemu ya tie wana so roboti ka oyo komona papa na oyebi pe ata ba quartier oyebi pe ata quartier la bango te oyebi famille na bango te oyebi ba camarade nete omoni kaka te mutu aye vacances aye na Maroc alingi yo na nzela moi na poto yo bo panzana oboti na ye yango zo mona bane belé batata na bango
Et c'est comme ça, attends un jour, peut. Est-ce que Mbali peut nous taper en France la Turquie ça mais oui, ils ont trop. Parce qu'on rappelle ça pas à battre. Eh, sur le coup dans la bazar le pasteur. Bazar le au moins il dit que ba utaka français Belgique tout ça bo so ba yetiki parce qu'on rappelle ça pas à battre. Donc moi si mon bino atiki donc so hôtel moi c'est pour yo mo beno komisi pena oyo pièce yango bango ba reçoit bazar le pasteur au pasteur azora moi ça pas à battre. Est-ce que vous avez la facilité? Il y a passé yo to quand vous mikili et pas pasteur peut boire aux autres parce que la prophétie parce que bilo collé la tâche bah aux hommes dans les allant normal il va OK na bon musigate il y a on a peu ça conseil on a peu ça bino toli à makasi pour la na bino batiko ba préférer rappeler bino toi préférer bato ba et ça la base mususu ba préférer rappeler boza na batiko na bino mobile na ngai a mis des souffrances na ngai a mis na ngai to souffrir na ye to donc ata mobile olio ki bazana bango kasi mingi nde ba kokarate ba panzanaka de là moni muta wuti France aye donc qui peleke c'est à négliger mobile naie au bas souffrir naie kasi mobile a libala pas mukile mais si ando bimana muke pas tika ya on tozo bakase ya on tozo lo bezana bala mibali mususu bandimaka na bango babozo baba c'est ça pe na ba jeune garçon mususu na kati ya batir bango na mwasi naie ba betaka dio bazana jo moko ba utaka Paris ayaka Turquie boda ya Grèce moi c'est pas na mobile pas na film mère Paris sikoyo na moment wana mobile ayebi momi na na vivre kala tu na yebo ko ya paya ye mukolango moi to za la coller ça ke na yebi aucune mission au moins appelle moi ça kei tant so mon appelle un mois bon 2 semaines de vacances les mecs ont ceux qui ont dit donc mobile pas yebi moi si na nga kei jenda à quelle mission ni balona baza moi si pas yebi pe bozo ba pe ya mobile na ye de mère moko utaka Paris ayaka kuna azule palais boto azule hôtel baza na mère wana soki mère wana kei ya rekoti donc bango baza na projet la bango baboso bango mibale bazo sala ba kokipane en hôtel muta sala zo azate kasi bango bazo tala schéma la bango bongo te eloko mombo na bango kota ba yeba ndeni ba ko tracer vie na bango donc baboso bana eza trop yango bana wana na basi wana na mibale wana na minute baza na kati ya Paris. Donc, voilà, Julien Tsungi, tu as commis presque la souka pour toi aussi ça, message émission de l'émission Lilo. Alors, message qu'on n'a pas, il y a une émission, tu vas gagner une émission. Bon, en tout cas, mingi ya kolobezate, tu peux ça rater, kaka, tu finis d'arrêter, tu as la réalité, oyo ils ont les kilabiso na kati ya monde entier. Donc, mingi ya kolobezate, dès que tu l'obaki. Bon, ma commentaire sur le bito landa ya kofinga c'est que tu la misalo te. En tout cas, ce que tu lobaki mabe bolimbisa biso oya malamu bozwa oya mabe bolongola minga kolobeza en tout cas toujours toza pona bino na pesi lukubika Rosa lukubika na pesi mbote na lipasa na ye bibi de Lille. Na pesi bino mbotama na bino le 17 en tout cas eza mokolo na bango bato koksambola na pesi bango pena ba bonne chance nzamba pambola bango na pesi pasteur na ngai apôtre Barthélémy Mwambana mwasi na ye mama Mireille na pesi bango mbote na pesi Patrick Manzei maître na ngai échafaudage na pesi maître Zoka na pesi Patrick Manzei ngamba pesi mbote na pesi ba mina nga nyonso tout ça na bango musala maboko na pesi bango mbote donc mingi ya kolobeza te. Ils ont Julien Kelly qui représente il y a des réfugiés tout ceux qui n'habitent sur un petit passage dans Papi Gen. Merci Nabandeko Bolande Biso de Julien Lobiawa ya malamu ba gardaka ya mabe ba longolaka. Donc si tu comme na suka pour lelo restez connectés dans tout le de la vie officielle il y a son abonnés na biso te abonne-toi. Les gens gratuit pour s'abonner dans tout le de la vidéo qui est là malé. Et puis on va y arriver. Programme nangani ya lobia wana za kokende Italie nazoza na Italie wana 24 heures dans weekend nazoza na bino na Italie na mboka na ngai o ba titangai mboka ba pasteur Kipe Mambu mboka ya ba Patrice Mokroso mboka ya ba Nganga Poto na singa poto malonzo yo et puis mboka na biso ko ba des cases mabala wa des cases de yakutu tozana na aéroport wana merci
pour la service dans la radio. Donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, à la prochaine. Bye bye. Baninga tango kokie Papi Gene tolobe la vie Papi Gene tolobe la vie Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yo te ngai se Beniko popo ipokuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobela vie. En gros génie, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene c'est impérateur de Jaffa Koufiri Finchman. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo? Nazalaka moninga na yo te. Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobela vie. Azalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobela vie. Ça c'est l'idjoko par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gene tolobela vie. nazalaka moninga na yo te. 4 fois peintre Washington leur pays. Papi Gene tolobela vie. Papi Gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene, moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na biso te. Olai mobusu. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene, nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolobela vie, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobela vie, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga.